Hapana Katanga kule kunani kumafotea wa Rwanda Kamituga, Mwenga, Lugushwa nishafika kule mafotea wa Rwanda wanachangana na Kinyarwanda mundani ndio ile anasema bon azalaki vraiment Rwandais tout fait et puis azalaki Rwandais Tanzanien Congolais donc tout le monde sans position donc nde azalaki ayenda babelge bakotisi tribalisme na mboka eza boye te nalingi nano biso nyonso to baparlementaire debu nasepeli na ntongo awa tosali komba ya makasi me nano esili te nalingi nano biso nyonso to baparlement debu tomibetela maboko biso moko UDPS viva komba na biso eza noble epuis ezofuta bafue nango. Il y a une semaine tolançaki combat contre le ministre ya économie pour amundisa badongolo miso oyo bandako bloqué baproduits surgelés, c'est-à-dire baproduits ya première nécessité, baproduits alimentaires lokola baproduits ya chambre froide comme si baproduits mosusu ya bacondiment eza boye te. Bonne nouvelle eza ke badongaki bato wana nyonso babi bakombata basiliki bino moko soki boyi borépondre liboso ya bakombata boresiste mais réunion bakotaki lobi balobi déjà d'ici fin ya semaine biloko wana ezokita alors tomibeteli biso nyonso maboko tobeteli mpe Fatima donc mosala ezosalama bato bamonaka ke tosala misala te balandaka information bakokomprendre ke bato wana banyongaka makasi soki président junior atelemi liboso ya caméra azoloba mpona makambo ya mboka badongolo miso banyongaka makasi Kabila Kanambe Kazembere bona mama Marceline atuna Shadaru boni matine esalisa kuna abi président matinango batu bayenda bango tabi Kabila leli makasi na tongo la mukabo IDPS na nzela tali fula lobi non soki nga nazalaka na batu lokola IDPS oyo me nasali 32 ans na pouvoir alors namoni mutu mosu atikela pouvoir te nazongisela bango pouvoir na bango IDPS viva faut comprendre que l'IDPS est une machine incontournable. Soko Sakani au revoir réponse foudroyante et détruisante. Le vol à te détruire RDC à l'immédiat et te détruire FCC rapidement et puis babungi pe la terrain. Siko Totikali a toza sans adversaire. Mais toza kisora na badongolomi sous Ouzouama. IDPS viva. Donc message eza de ministre ya économie tolandi information na ntongo balobi barencontre na bino na baopérateur économique ezokende bon train. Alors tolingi dans les jours qui viennent, dans les 2 jours qui suivent, problème wana ezala résolu à l'immédiat, baproduits surgelés ekita peuple congolais à se retrouver dans le cadre social où IDPS se prône. Faute de quoi, nous devons se préparer makasi. Parce que tous les opérateurs économiques ont bloqué le processus. Il y a la régulation tarifaire, il y a des produits surgelés. Alors, très bien. Nous, peuple congolais, dans le Barango, chaque jour, Tshisekedi ceux qui quelque chose ne va pas, nous allons se prendre en charge. Donc c'est-à-dire ma compagnie wana tokenda ba musika te tokosenga ke bokanga ba compagnie na bino nyonso bokenda bino. D'ailleurs bakolo ba compagnie na la plupart baza ba Rwandais, ba Tanzanien, tokoyesa bango mpe Tanzanie eza mboka kende koinvestir biloko na yo na mboka na yo. Tokoyebi biso ke Rwanda ezali mpe mboka
ils ont dit qu'on a eu que dès qu'on investit aux Congolais, ils ont été. On a bandit, monsieur le ministre d'économie, ils ont appuyé Katia Komba là-haut, et puis ils ont sûr que dans les jours qui viennent, on peut réussir la mission à notre PSO, sinon tout le monde a dit sur le besoin de merci, voilà. Ils ont dit un simple message, il y a qu'on soutenir l'effort du ministère de l'économie et le gouvernement de Royaume complet. Nous soutenons encore notre soutien indéfectible va tout droit au magistrat suprême de la République démocratique du Congo, au commandant suprême de la République démocratique du Congo, au grand cordon des ordres nationaux qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, voilà mon bal Yohana Zosala Moussala Baka. Donc, Thomas qui travaillait à seul contre tous. Yemoko, donc Tshisekedi a joué rôle, le goal a été pour la Jackie, la carte à film. Au moins la Jackie a Yemoko, bah tu vas 1000. A Betty Baronio, tout le monde a remis en scène, mais la mondiale qui est vous soupez à la garou. Réalité. Pour Tshisekedi a bondi contre FCC, pas là et tout le coup à battre la FCC Baronio. A Betty Baronio, Léo Bazate. Mozi Tunaka Tumbi, Nabananyo, Basali, le Yen à Genève, a Betty Barotu, donc IDP solo, attends, Dimarayangote. Yoba que IDP c'est Tikali parti unique dans la République démocratique du Congo. Ils ont compagnie de fabrication des grands politiciens de la République démocratique du Congo. Depuis 1982, si ils ont la partie politique que de la IDP, c'est ça. Deuxième message, c'est ça. Boso kudia kwanga malembe azokende na ye kolemba azolemba mpola nini aluki te bana ya famille moko bazobunda bana mama moko na papa moko eza bongo baconfession religieuse sikoyo na kati ya bana wana toza na bana ya kaye toza mpe na bana ya donc bobokamba baza lokola bana ya bel banani abesolo na ambongo na confession ya katolike wana baza lokola bana ya bakaye bazobunda sikoyo bazowelela nani ya koboma moninga bana ya abel balakisi bizalela baa malamu babi nononono kaye yo renye to mopepe nyonso mabele kaka eza kaka yo sikoyo tokotikela yo te tokoloba peke bana abel bazali bango mpe batelemi wana balobi no décision ya majorité il faut ezala respecté donc na ndenge toloba awa suffrage universel eza na oka décision ya majorité ntango tomoni biso na biso toyokani te tokokende kotuna majorité tolobi qui sont pour qui sont contre ntango batunaki qui sont pour kadimasi confession religieuse etomboli musa totalaka kuna qui sont contre kaka mpe mbongo na mwasi na ye na banana nde batombola musatu sikoyo bazoluka décision ya majoritaire ekweya bazwa décision minoritaire baaplike estce constitution na biso elobi bongo donc yango tozoyebisa ambongo ke ton âme repose en désordre que ton âme repose en désordre po mboso kuta kwanga alobi na ntongo wana to kongo alobi nazokoka susu kokata bitumba oyo te donc akozala obligé à respecter loi ya majorité loi ya majorité kombo yango denika di eza boye te IDP se viva loi ya majorité il faut ezala respecter yango tolobi toyoki susu kuna o fayulu na muzitu voilà nayebisaka muzitu longo na yo na makambo oyo fayulu aza na ye échange aza indire yo na erreur yo nge epangi na muna betu bekwenda na nge na bikuti na gusu na zilamos
Maïla et Baravia, on a mais ça vous va massanka. Yango na isi muziki, yango na isi te tosa le lumbe. Les 15 ans de lumbe. Mwete. Toyebisaki bango boye. Les 15 awa IDPS aza na nzela mpona kosoutenir l'institution de la nation. Pour soutenir le président de la République démocratique du Congo, pour soutenir l'Assemblée nationale, pour soutenir le gouvernement de l'Orient, pour Kozala biso nyonso le 15, babiso koya pour kobanda matinée à biso à partir de la 10e rue, pour kokende la routine Assemblée nationale. Nikolo pour kopala onga muziki onga faulu bimisa mpe bato na yo na nzela obimisa bango tokutana na nzela eza boye te yango toyebisi bino boye kombata 3000 engele parce que le 15 biso mpe tokozala na nzela eza boye te IDPS viva parti du peuple, c'est l'IDPS parti des masses, l'IDPS parti qui respecte la constitution, le parti qui défend le peuple congolais, le parti le mieux implanté, le parti qui a les 7 sur l'étendue de la République. Quand l'IDPS parle, tous les dictateurs tremblent. Non, les hommes pour le coup comme au bout de qui grand dictateur a tremblé paix à Salini. Avec qui? Et na Kabila Ngoubou, autre dans la Kabila le père. Aïe awa, il dépêche à Télémé à tremblé paix à Salini. Avec qui? Et na moi la maman Marceline. Autre bengi Kabila Kanambe Kazé. Hippolyte. A tremblé liboso IDPS pe asalini ebongo yo muziki tokosala yobi ebongo yo faulu tokende noyo ebongo yo ambongo tokosala yobi biso nyonso rendez-vous le 15 na nzela po tokutana biso na bango faa nalingi kombatan alata sikoyo oyo tobengaka kolongola na aventure ya pouvoir sikoyo tozokende kobundela mboka naza na liboso ya kamera na bandi bazoyoka ngai tosi tolati poso ya kikoi biso tous les 15 tokutana na nzela tobundela mboka eza boye te donc ntango bao bali balakisa peuple ke baza contre baloi ya république biso tozobima mpo pelisa bango nous sommes pour les lois de la république eza boye te donc lumbe donc tous les gens de la muka baza na areawa bato soki ya baconfession religieuse baza wa bato alusha ozoyoka ngai bose prépare tokutana le 15 biso nyonso na nzela eza boye te donc nous ne laisserons jamais personne déstabiliser les institutions de la République. Quiconque de sa famille politique que ce soit, il nous verra devant sa porte de sa maison. Il ne peut pas dire IDPS à Bangala. Donc, M. Kassongo, va remarcher les 15 jours, préparer déjà la lacrymogène. Les abortés. Et ici déjà Kassongo préparer la lacrymogène. D'ailleurs, biso que Bangala, biso yango, massa sinon babambo que Bangala, te bon lacrymogène. Donc, voilà, va mi de marabala chango, va bimalango. Merci beaucoup. Tokende ko soutenir torosala marche oyo babengaka marche pacifique tokosimba moto te tokobuka eloko ya moto te tokokende ko soutenir bainstitution de la république eza boye te tomindo toyi maboko président akotisa biso na politike merci bayaka bamindele bayaka na république bonzambe ya congolais bonzambe ya moyindo banda kozwa yango bakoko na biso to bakenda na bavillage batuna banda kozwa bonzambe wana batiango na kati ya bikeko eza boye te yango omonaka banganga na biso bato na biso basalelaka mingi bikeko mondelela katholike mpo aya kolonga république démocratique du Congo asalaka nini akomi koya na bilamba
poison minéraux bakoko na biso banzinga okuvu wana bazalaka babiyo toyebi ete eza loposo pende moyezo eloko awa eza te ameki na nzoto bango babimi na molimo yango omonaka bandambu-ndambu ya bicebecebe etikala lokola pa bato oka bamwanda ntsemi bakamwe na nsapo mpo babundaka na masasi te eza boye te wana eza milimo ya bakoko sikoyo ntango ezalaka ya bikeko mondele asali taxima akomprendre alobi kindoki na bango eza na kati ya bikeko nde baya kokosa biso oyo tosala mise na belgique bazoyela bato na biso bakitalatala babilamba bazwa bikeko nyonso bamema yango labe nde place mondele akotaka na kati ya république démocratique du Congo akomi kolandela politike mais ntango nayebisaka bino ke Etienne Tshisekedi wa Mulumba aza héros national otyaka tembe aza héros national na nzoto mpe na molimo ntango bazokende na bageneral nakata yaka mokili na ya lisolo ya ndeko fo bayeba ntango bazokende na général Tshisekedi wa Mulumba azalaka na mission moko mission na ye ezalaka mpo arécupere milimo nyonso eza na kati ya bikeko na ville soki ya Nantes soki na ville nini eza na Belgique place musée na bango ya monene ezalaka soki okoti na kati ya musée wana okomona bikeko ya bakongole ebele ntango kamwena nsapo ezobunda awa ayebisi Tshisekedi abi ngai nazokufa deja parce que milimo oyo ya makasi ebungelaka biso efanda na Belgique mais po to récupérer pouvoir yo il faut se sacrifier okende kozwa milimo wana dernière réunion ya Tshisekedi na baimpérialiste basalaka ngo na ville wana Tshisekedi asengi alobi réunion wana ekosalama na ville wana place musée ekozala bamema bapoliticien nyonso congolais kuna bamindele baye bazojoue nde balobaka bazojoue intermédiaire entre bacongolais bayokana basala dialogue bacongolais babandi dialogue premier jour bayokani te deuxième jour omoni sikoyo Tshisekedi alataki deja milimo nyonso ya kongo ayekamona na proyebisaki alobi kende telema liboso ya ekeko moko omoni eza boye tala yango pendant 10 minutes soki otali yango milimo wana nyonso ebima ekokota epa na yo torécupere pouvoir ya kongo soki boyepa histoire te nazolakisa bino nde toza pouvoir na molimo ntango basali réunion soki oke na belgique oyo aza atemba benga ndeko na ye soki oke na belgique na ville wana balingaka te banoi bacongolais bakende kokota mise wana balingaka te mais na minute oyo bakoma oyo baboya kozwa bikeko na bi po batali deja na kati ya bikeko wana eloko eza lisusu ntango Tshisekedi basali réunion esili bayokani te babi tokuta na réunion lobi politicien nyonso azongi na hotel na ye mbo ezalaka kaka botozovisite mboka naoke visite ville mbo Tshisekedi akendaki mpe na kati ya mise wana atali ekeko wana pendant 10 minutes pour les milimo ezalaki na kati ebimi ekoti na kati ya Tshisekedi botala foto ya Tshisekedi na kati ya biro na ye asimbaka lingenda na eloko wana babengani oyo babaka nango masasi wana bomona yango te bato bamona te bato ya UDPS boyebi histoire te ok UDPS viva en tout cas lisolo tokontinue yango lobi boya ebele tolakisa bino nde UDPS azwa akenda kosauve Congo na ndenge ya molimo merci beaucoup lobi toyokana kombata kokende nanu te mama na biso Eliane baeleve ye na titre ya secrétaire national na Ligue des femmes chargé ya mobilisation implantation lobi bakosala investiture ya mama na biso aza parlementaire ya pompage biso nyonso ifo tokende na permanence tokende kosoutenir mama na biso oyo aza na ta biso tu tozala na permanence deja na 9h 10h toza deja wana parce que kozala matinée politique ya kitoko lokola biso toza na moko na biso oyo batombeli boluka ya misala wa te mama na biso akoti na kati ya conseil ya prise de décision
lelo soki bazokoma bakombo wana bakomaka batinda bato na mosala ye mpe akozala wana donc il faut tosoutenir ye mpe eza déjà avantage ya pompage eza doke UDPS viva une du parti